obi combien d'artistes balela kana mboko pour bako mataba niveau wana yanga na benga ka Tigre international ndo mona ki concert wana ezaki réussite totale espace exact étouffement na kati ya salle talibongo ba yemi alade ba wilo ba mati ba podium zomuna et puis leader alata je comprends ba tu faut bonga mabe 2024 ba surprise ezebele leader tant lobby à la prochaine comme bino déjà net biso ba gift to yeba déjà leader soit lobby bongo seye a veut préparer bord moko a veut préparer moi et loko moko je comprends biso to yeba déjà konzina biso so ba ignora bazala kaka bongo sko ba kozala surpris non aso surpris mais je vous dis so kaka ndenge leader ayembaka devant nous il y aura jamais de limites c'est l'Afro-Congo où est l'Afro-Congo jamais mutu okolanda ba makelele ya balabala biso toko sala mpiaka te et puis wapi na Belgique o ba coloniser biso non mais je vous dis leader a colonisé la Belgique il a ba conseil na bango mingi omona kaka communauté africaine toko ba malimba mais biso tozana ba africain tozana ba européen voilà donc biso nde toza international président solo différence c'est vraiment makasi yango mona ki concert na mindele mama wa taifa Jika TV. Bonsoir, bonjour, c'est Jika TV News et bienvenue dans l'émission Rendez-vous dans la griffe. Présenté par moi-même, Rachel Mandé, je salue tous les griffes Onions, de près ou de loin. Et merci pour la confiance, pour l'opportunité, pour la fidélité au Boko Baka toujours dans le Sabiso et la chaîne de Jika TV News. Et merci à boss des boss FT et Papa Moko Malamou social. Et merci pour éviter ceux qui n'ont pas le tellement aisé, et voilà. Et tout comme capé constamment qui est dans le jury on a mbaki kala malgré bois qui sanga et tout comme capé ko partager mon pour un concert ou les cas qui a jeune leader parce que toyo ka déjà bato belé bazolo baloba au concert za kimpia mais avec mon le jury o fan daka déjà na nzungu ya ma famille ya Afro Congo tout comme capé ko soane mon muké et avant la côté na pesi moto na Fabrice Mande derrière la caméra et na ba griffe union so ba déjà baza sur place on a bazota la biso et Fabrice Mande so za ngati moko côté on a invité nanga à qui j'ai dit bonjour et bienvenue mon le jury. Ouais, bonjour Rachel Mande. Santé. Santé pepele nakobanda nanu bambote nanga et pas konzi nanga mon boss mon patron Inosbi Tigre le ballon d'or de la musique africaine leader moko kakandinge na lobaka papa ngwebele bamitu kebele nyonso ebele moi si kitoko moi la kitoko ngape na sunga yo pe kaka voiture ebele ba contre ebele ba visa ebele à l'âge de 26 ans amemi bato na poto apprécier bato vie c'est dit jamais vu voilà l'homme qui inspire la nouvelle génération l'homme qui a découvert la musique urbaine en RDC Molodo leader mon patron je te salue depuis Belgique sans oublier Big Manager le cerveau moteur nzamba ba contrat yazo signé kaka ba contrat au talibongo na mupanzi Gizo au sein de la musique africaine sans oublier HB Nzambe ya ba clip boss GT FT papa FT voilà boss FT papa FT social griffe ya solo muta somba 1000 billets na ba griffe ba fala dans la Belgique ba mbote na yo mon patron. Voilà mon le jury to kota maman la sixième abiso concert ya Belgique o ezaki le premier to mona ki ba image ba to ba publier ki ezaki mpiaka ba biloko bongo to mona ki ba mfusu ba ki ba congolais bazalaki en tant que griffe yo zalaki wana c'est parce que yo na mona ki na via lobit. Bon moni manga so etélité. Ntokozala na posa ya kobuka ngote. Je comprends. Mais tant aux autres tambola, au monique manga wana eteli, ozali bango sa nini? Hein? Au bambi. Yangwana molodoi. Je comprends nango. Na comprends. Biso kaka ndenge leader ayembaka devant nous
il n'y aura jamais de limites. C'est l'Afro-Congo. Où est l'Afro-Congo? Jamais Moutou, au Kolanda, Makelele, ya balabala, biso toko salampia kate. Et puis wapi na Belgique. Na Belgique, au ba coloniser biso. Non? Mais je vous dis, leader a colonisé la Belgique. Leader a colonisé la Belgique. Na concert wana sold out. Plein ya kosakanate. Plein ya kosakanate. Bango ba mona ba vidéo wapi. Parce que tout le monde ba image ba qui ba photo na éviter so tango nanu batu basali ba côté to zalika batu ba côté kaka. Mais musala ya ba détracteur yango wana. Mais je vous dis concert wana ezaki réussite à 100%. Et puis eza concert moko humanité kande na lobaki. Mbongo wana ndenge salaki sold out. Mbongo wana ezokende bongo na ba déplacer des guerres banini. Et puis ezaki concert avec producteur. Ezaki concert ya mafia te. Ezaki concert ya autoproduction te. Ezaki concert avec producteur. Voilà. Et puis sans label, il faut préciser, leader a beti à ça la ramener sans label. Bah il faut bailler na mutu na bango ke ba concert ndenge betamaka. Ba album ndenge bimaka. Ba label et ça la kande pona ko bimisa image artiste. Donc l'artiste ne gagne rien. Bazo PCK visibilité. Ya pamba. Donc bazo PCK lokumu. Même d'autres concerts ndengo mona ki betamaki nango na poto, l'artiste ne gagne rien. Tu comprends? Mbongo mutazo gagner mingi label parce que label mutazo pese lumière, mutazo salele ba marketing msoba nini. Biso, c'est nous-mêmes. C'est nous mais avec producteur. On pose nos conditions. Ba conditions. Voilà. De proposer ba conditions na biso et les producteurs respectent nos conditions après toke indenge wana. Siko na bango eza bongo te. Bango don bakotikela nani label musala nyonso. Ils ont sala musala nyonso do makambuto wa marketing tout label mutawasala. Mais biso eza bongo te. Donc différence eza munene. Et puis nous on gagne beaucoup. Ndenge leader abeta concert wana, ndenge molodo leader Tigre international. Tigre international. Nous déjà abeta déjà ba bengi fait déjà na ba Afro Nation. Obi combien d'artistes balela kana mboko pour ba ko mata ba niveau wana. Yanga na benga ka Tigre international. Ndo mona ki concert wana ezaki réussite totale. Espace exact étouffement na kati ya salle. Talibongo ba Yemi Alade ba Wilo ba Mathieu ba podium zomon. Et puis leader alata ki to komakasi. Kito est-ce que alata ki cher fort. Est-ce qu'il y a banoy ko s'attendre la surprise wana Yemi Alade to ezaki déjà Yemi azaki wana Yemi. Mais oyebi ke ngana esa bato mokonzi azaka muta ba surprise. Ngana yebaki ke ba surprise ani kozala. Ndenge Yemi ayaki. Na yebaki ke kozala. Ndenge Yemi ayaki wana. Na yebaki surprise. Et puis kotala na nzembo na lipeka ndenge zo sala succès. Obanda ko s'attendre ke ya ko yate. Ngana yebaki ke akoya parce que nzembo na bango eza na succès makasi. Na minute simbi monde eza ba tendance tout. Na yebaki ke akoya. So comme ko za muta ba surprise na ko ka ko dévoiler te. C'est pourquoi monaki. Mais oui, ba surprise eza la bongo. So moni muta critiquer concernant ce muta andoki. Ada pe congolais te. Un vrai congolais à combattre yango te. Ozo mona ngo. Donc conseil na biso le jour to ko bada malé parce que concert wana so to mona nde batu ba oloba sur 100% to moi ka ba mindele ba pesa ki ba cadeau ko ba congolais. Bazala na Belgique te ba vivre na Belgique te to ezaki ki mutema mabende esali ke bazala na concert ya Jean Leader te. Non concert wana ezalaki ezaki ba tendance nyonso. Presque Afrique ezalaki, Europe ezalaki. Je comprends. Si comme makambu yo lobi ya mindele. Et ça différence pour yeba qui est international qui est local. Voilà. Je comprends. So tali na ba conseil na bango mingo mona gaga communauté africaine. Toko ba mali. Mais biso tozana ba africain, tozana ba européen. Voilà. Donc biso nde toza international président solo. Différence c'est vraiment makasi yango mona ki concert na mindele bazalaki pour mona ki pe ba plaque d'or ebimi ya nzembo
ba portrait ba to ba sali ba cadeau ba chaînette ba non chaînette leader a mutu alata déjà ba diamant ezaka wana ki ba surprise ba pesa ki moni wana parwa leader amokonza ba diamant ya alata ngo wana ezelo te wana ezelo soka achela ngo nde makelele te vous comprenez achela ngo nde makelele te asala ba vidéo abanda ko publier non tout a retrouvé ngo normal. Donc pour moi, biso vraiment des international ya solo. Donc on a conseil wana les cas qui vraiment bon ndenge les cas qui wana ndele na kati batu mwindo na kati donc mutu nyoso asani a se retrouver. Et puis batu abimi pe nesengo. Batu abimi nesengo. Sans que au mona ba conseil mutu obima ko yima ata musu chombo ebunga ki ba bloka so biso ya ba conseil mo ba responsable. Si je comprends bien wana ngoko lo ba ki ba conseil ça les maki na ba pays mususu ba chombo ebunga. Te batu balela ka ba saki na ba chombo. Batu balela ka ba saki na ba chombo. Eza ba constat to salaka. C'est bon, eza normal. Eza normal. Eza ba constat ka to salaka au mona le concert ya mutu boye mutu aleli chombo, mutu aleli saki ba bloka bongo. C'est ça. Mais dans le conseil, j'ai l'idée où il est non, je suis l'élite. Quand il y a un conseil responsable, et puis billet, 45 €, 65 €. Et un conseil, il y a 3 €, 5 €. Parce que le conseil, il y a 5 €, 3 €, il y a un conseil, il y a un conseil, il y a un conseil, mais tanda mutunyo so azana droit aux la piaka donc il faut quota parce que biso est conseil à responsable mutu a dépensé 45 € naie mutu a dépensé 65 € naie donc à se retrouver très à l'aise yoki ndule yoki ba yope ba piaka yoki ba donc ba sukali ba lipeka zomona donc très bien. Maintenant, le jour la poste parce que après concert et j'ai une la vidéo moi quoi na Facebook na ya lobby et à la prochaine donc on s'est retrouvé au appui c'est que si je vais bien alors préparer mon concert mon sousou biloko bon quoi je ne sais pas en tant que griffe du tigre na éviter en tout cas biso net makamba ba concert toza kutu biso toza ba to lo baka mingi te hein nous on travaille juste la compétence chez nous. Tout ça va faire surtout ça là tu annoncer tout sali. Mais dernièrement on a eu ça que 2024 ba tout ça bon ami bien te kozalama. Et salamabe parce que tozana ba surprise moko 2024 oyo tozo kota na biso do ba te fo bon ngama bien. Tu comprends? Ba te fo bon ngama bien 2024 ba surprise ezebele. L'idée attend à lobby à la prochaine. Comme bino déjà net biso ba gift to yeba déjà. L'idée soit lobby bongo c'est on veut préparer bord moko. On veut préparer moi et loko moko. Tu comprends? Biso to yeba déjà konzina biso. So ba ignora bazala kaka bongo sko ba kozala surpris. Surpris non aso surpris. Mais je vous dis il y a ça mutaba surprise. Tant lobby wana c'est que bino déjà faut bobo ngama. Voilà. Vous comprenez? Oui, ça débit. Makamboya. Ndo komona batutu bachaka makelela. Ntaolimo moko. Ebele kutu ba olimo déjà. Ebele ba aussi là déjà. Ça c'est que bébé ba aussi. Oh. Yo moko mona. C'est un hôtel sur la Madeleine. Mama Rebo na podium. Succès net ya bongo. Star moko ya mwasi na kati ya Congo azo sala succès partout là miki na mobali na ye mais mwasi succès mobali succès jamais vu hein so na Congo yanga ne pesa ka batu zuwa so zuwa na batu bazala on kade ba omona mwasi ba kufa nango na batu basaba zuwa ba kufa nango tali bisota soto continuer gaga leader akende bango baloba mingi biso tokende
c'est ça. Voilà, fidèle abonné de JK TV News, nous sommes déjà presque dans la émission d'Abisso. Et avant de se lancer, on a posté tout le monde parce que mon jury, tout le monde a page, je me suis soutenu à ba concert, ba actuel, ba image est en bola camina. Ou bien ba page, c'est pas là qui na concert, j'ai des bêtes qui te po ba ba image, ba bien na ba page na habité. Voilà, fidèle abonné, nous sommes déjà presque dans la émission d'Abisso et avant na suki ça et na tout na sous mon jury, tout le monde qui j'ai un qui plein à craquer. Parce que bino ba griffe na ba griffe oya Congo tango mo fanda ki bo mon image wana bo centra ki ndenge ni pe boyoka ki ndenge ni komona jeune o bolingaka au sala makambo kitoko. Moni biso to sala show mo ya malamu. Je comprends. Eloko moko tozaki étonné ezate. Tozaki même pas étonné. Tozaki à l'aise pour to yebaki. Mokonzi na biso makambo sala. Voilà. To yebaki ki concert wana et ko refoulé batu. To yebaki ke kozala réussite totale. Yanga tozaki inquiété te. Tozalaki à l'aise pour to yebaki makambo eleka nango bi. Biso to lenga te. Biso to lenga te. To yebaki makambo eleka nango bi. Yanga na bozaki na bino poser. Tozalaki à l'aise, inquiétude moko ezalaki te. Voilà, fidèles abonnés, nous sommes déjà presque dans la émission d'Abisso. Et avant aussi, ça n'a pas été une jury, mais souka pour que tu me campes au Kabwana. Moi, dédicace, non, là-bas, oignon, so balandakayo, là-bas, oignon, so balingakayo, là-bas, balingakayo, tu moi, dédicace, kakanding zalaka. Merci na baki finyoso, nga igrifi tigre tongo, liboso na bino. Bozala toujours focus na makambo na biso. Concert yangwana, bolelaki mingi pona concert na poto, leader wana fongoli ba concert na poto. Et puis album na biso ezoya bozala wana bozala toujours concentré maboko ofungama et ba surprise mususu koya makambo belé koya bozala toujours concentré avec Inos Tigre international les ballons de la musique africaine kaningi na bengaka ye wana na kotala bongo na ndako na pesika mwasi nanga bambote belé mwasi na ndako marikalanga mwana nanga Jovic aki maboko bank vient nanga bienvenue be les grands déclarants na point Njili. Et sans oublier Maître David Chimanga, mais c'est 311 autres qui votent massivement na bana masina nyonso parce que asa les chouchous de bana masina balingé trop ba action l'équipe est belé sans oublier ba griffe nyonso na lingaka bino mingi avec boss FT ambote na yo. Voilà, merci beaucoup Naba News Balanda qui vit merci Naba Griffo Baza présent et moi de nous placer monter à mon encore et ça vraiment et merci et Naba News va partager émission ba on vous abonner abonnez-vous massivement partagez likez la mission d'Abisso pour que et ça la radio sur qui to comme Makasi et merci aussi na Ars Attends quelque part et pourquoi pas News va continuer pour féliciter Rachel Mandé pour encourager Rachel Mandé ba encouragement na bino va partager na bino et ça la qui to comme Makasi et pourquoi pas na pesa mbote na Emlos mon ami de tout le temps, vous êtes tellement aimé. Les ceux qui ont besoin de bye bye, à la prochaine.